CDC, CAA, King of King, alula tellement ba client na ye, akana kozala proche na bango, pona kokubisa masolo, CPLAS na CPLAS, nenga mesana, boye suite ya modernisation, ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi, Fly CAA outi ko modifier programme ya vol na ye, kaka pona kotia pio, pe à l'aise ba client na ye. Désormais, horaire de vol les aboyés. Kinshasa Lubumbashi, vol 7 sur 7. Veut dire, semaine mobimba du lundi au dimanche. À partir de 7h45, Gingo, ça la vol na yo na nenga professionnel qui toko. Et bongo Kinshasa Goma, 5 jours et semaine sur 7. À partir de 15h30. Kinshasa Mbujimai, 6 jours sur 7 la semaine. À partir de 8h40. Ah, Fly CAA, Banamboka Batali gauche, Batali droite, yo na yo. Et Siliteo. Kinshasa Kananga, 9h15. Kinshasa Gemena, 9h15. Kinshasa Mbandaka, 14h15. Kinshasa Kindu, 8h juste. Pe Kinshasa Kisangani, 9h juste. Bon, Mbappé Bouebake depuis 1992. 32 ans, le long de service à peuple, c'est à lundi sa régularité, ponctualité, sécurité, bakisa confort. Pour ne pas voler sur Totangi, Boko Zoyango na bavion na ye Pifo, Airbus en 320, Airbus en 330, Nzambe ya Bilengi, Congo Mobimesi Bandimayo, Bisengo ya Fly CAA, Nkembo na Nkembo, leader. Mai 2024 yango e bandimbote na bino nyonso bozi occasion ya kolanda basango na biso na lombango to fongoli yango pona kotalisa bino que toujours pas de calendrier pona oyo etali bongo élection ya bureau définitif ya assemblée nationale blocage eza vraiment na niveau nini ba tentative ya ba réponse elongo na héritier Mapinde. Bureau d'âge, il y a Assemblée nationale, où ils allaient diriger et payer président Christophe Mbosonko Diampwanga, va reporter qu'il y a une date ultérieure tenue à l'élection pour un bureau définitif topé installation. Il y a bureau définitif, il y a Assemblée nationale, Zokande calendrier, Liboso Babimisaka et Zalaka prévu pour le 8. Christophe Mbosonko Diampwanga, président, il y a bureau d'âge, et Longo na batonaye, batali sakike, et zali suite na l'élection, il y a sénateur, il y a gouverneur, il y a vice-gouverneur. Oyo eutaki kosalema et pa wapi batu a se déplacer ki ebele na ba province et sengela ki te ko organiser ba élection na absence na bango nzokande raison oyo Christophe Mbosonko Diampwanga apesaki batu ebele ba telemelaki yango pe ba monaki ke ezali na angui sous roche ezali malamu te ezali pe compréhensible te kotalisa ke institution lokola Assemblée nationale a koki ko reporter ba élection na ye pour na batu mususu ba ki ko poser ba candidature na bango na ba province pour ba sénateur, ba gouverneur, topé ba vice-gouverneur. Nzokande institution munene lokola Assemblée nationale ezali vraiment bloqué suite na situation oyo. Bureau définitif ezali kozelama, bureau définitif azana mosala oyo esengeli asala, surtout tango premier ministre Judith Suminwa Tuluka azali kobimisa kalamingi te gouvernement na ye et kosenga azala investi na niveau ya Assemblée nationale. Ba raison oyo Christophe Mbosonko Diampwanga apesaki ezali ba raison ezali côté les matés le loyo élection depuis et salimaki pour na ba sénateur ba gouverneur na ba vice gouverneur et kokisi déjà 8 jours nani akoki komi na province après 8 jours alors que yé avant dakana ville ya Kinshasa ba raison nyonso oyo ezali kotalisa ke blocage ezali quelque part Christophe Mbosonko Diampwanga président ya bureau d'âge azali ko sepelate ko céder bâton ya commandement tumituni biso nyonso est-ce que soki yende azalaka désigné lokola candidat unique ya union sacrée tu ebite soki retard oyo elingaki ezala na esika na yango Christophe Mbosonko Diampwanga azali ko bloquer institution monene lokola Assemblée nationale selon ba humeur na ye ezali eloko moko malamu te bureau d'âge esengeli esalisa ba élection pour na ko installer bureau définitif ya Assemblée nationale enfin que mosala eyeba na ko démarrer même biloko ya mike awa na République démocratique du Congo ezalaka kaka pasi tozali ko kota déjà na mois de juin kalate est-ce que l'institution tango ezali koumisa makambo oyo ya mike tu ebite soki makambo ya minene e kozala résolu ndenge nini awa makambo nyonso ezali kotambola kaka a pas de tortue nyonso wana ezali kosala ke
mboka moyen etambola malamu ezali te, institution ezali vraiment bloqué. Bato nyonso bazali kotala na ngambo ya Christophe Mboso Nkodi Mpwanga bazali kosenga calendrier ya élection ya bureau définitif eye bana kosalema kala mingi te Sénat ekozala installé nzokande bureau d'âge ya Assemblée nationale esi ebandaki mosala kala esi epuisaki ba ordre du jour na bango nyonso etikali kaka élection installation ya bureau définitif nyonso wana ba raison oyo ezali kopesama ezali kotelema te ba raison oyo nyonso ezali ya lokuta Christophe Mboso Nkodi Mpwanga esengeli a organiser ba élection ya bureau définitif nyonso ezalaka théâtre te institution ya mboka esengeli etambola kasi ekotambola na ba imer ya batu te. Metelsat est annoncé qu'il va vous la pona mois d'avril peu mois de mai na ville province ya Kinshasa kasi et Salemi Bongote ba mo ya makasi ezakoko ba na ebandeli ya mois de mai situation oyo ezali pona nini ba tentative ya ba réponse elongo na mijo mabasi selon Metelsat. Mikolo leki Metelsat atalisaki que bamvu lesengelaki enoka ebele na mois d'avril pe mois de mai na ville ya Kinshasa pe na ba province oyo abengaki yango ba pluie excédentaire nyonso wana esengelaki population azala informé mpona kozwa ba précaution pe tomonaki na ebandeli ya mois d'avril bamvula enokaki na ville ya Kinshasa pe na ba province misusu kutu toenregistraki pe ba inondation ebele kasi curieusement à partir ya le 25 avril nde tokonstate arrêt anormal ya bamvula na ville ya Kinshasa na province ya Congo central na Bakasai pe na Katanga nyonso wana batu bazalaki na mituna ya ndenge na ndenge pona koluka koyeba tina ya situation oyo. Nde ba reporter ya Info Lingala toujours na souci ya koluka information pona population nde bazwaki ba précision epa ya ba spécialiste to ba technicien ya Metelsat oyo batalisaki ko situation anormale oyo ekomi na ville ya Kinshasa pe na ba province mususu ezali affectation de vague de l'air chaud et sec, ya cible ya Zambie, pe ya Angola, elongo na augmentation ya ba température. Pona Metelsat, situation o ezali passagère, pe kala mingi te, Metelsat a kozala mesure ya ko communiquer date ya ebandeli ya saison sèche na Kinshasa. Esengeli bosimba que bamvula ezali kokoba konoka na province ya Équateur pe na partie nord-est ya République démocratique du Congo. Pona makambo mosusu esengeli toujours kolanda ba mesure oyo ba autorité ya mboka bazali kozwa par rapport ya situation ya ba température oyo ezali observé actuellement na Kinshasa pe na ba province mosusu. Kambo etali courant mikolo oyo na ville province ya Kinshasa ekomi konyoko la population makasi ndakisa na ba commune ebele lelo ezali dans le noir kasi ba explication ya malonga ezali kopesa matena ngambo ya SNEL yango etindi Info Lingala elobela yango na commentaire ya Héritier Mapindembe. Population bavandi na ville ya Kinshasa actuellement bazali konyokwama pe bazali komituna likambo nini ekomeli bango pona oyo etali courant likambo etali courant na ville ya Kinshasa ekomi opesi mbwambwa aboyi okotambola na commune moko te sans que omona bango bazangi courant ba groupe électrogène nde ezali kobeta bisika na bisika bamolili etondi bisika ebele na ville ya Kinshasa oyo ezali komemela population vraiment insécurité même ba quartier nyonso oyo toyebaka ke courant to électricité ezalaka na ndenge ya malamu kasi lelo eza lisusu ndenge wana te ville ya Kinshasa ebebi tozali komituna pourquoi biloko ebele na mboka na biso olie ebonga olie s'améliorer ezali kaka kobeba se kobeba nzokande population na ngambu na ye azali koyeba te soki akoki ko se confier epai ya nani d'explication ya malonga ezalaka te bandeko ya SNEL bazali ko se communiquer te pona koyebisa population eloko nini ezali au juste ba zone d'ombre oyo ezali kosala ke population ayeba te soki azalaka diriger epai ya nani nzokande likambo etali courant chaque fin du mois population azali kofuta ba facture na ye kaka ndenge ya mesana kofuta okotambola na ba différents quartiers okomona ba agent ya SNEL bazali pe kokata courant ndenge kaka ba mesana kokata soki bato bafuti facture te
kasi boni basali ba semaine ebele population azali na électricité te bisika ebele ba commune soki tolobi totanga awa liste ya 24 communes mobimba na ville ya Kinshasa ekoki kosila population souci na ye ezali soki likambo ezali ba autorité ya SNEL baleka kopesa information kotalisa eloko nini ezali kosala ke ces derniers temps na ba quartier ebele to ba commune ebele na Kinshasa likambo etali courant ezali koyebana te soki ezali vraiment nini. Tika likambo ya courant pona kolobela mai pe bisika ebele ezali kobima te pendant ba jour ebele kuna pe explication ezali kaka te bolanda ba détail. Population avandi na ville ya Kinshasa bazali komituna likambo etali mai na ba robinet ekomi pasi tuebite soki ba rivière to bibale ya République démocratique du Congo mingi penza ya ville ya Kinshasa ezali ya kokauka yango nde ezali kosala ke mai ya régie des eaux ebima lisusu te. Est-ce que ba moi oyo ezali kobima ces derniers temps yango nde ekausi mai tolobi ezali boete mai ezali kaka ndenge ezalaka kasi population azali komituna bisika ebele mai ezali kobima ndenge ezalaka lokola momesano te nzokande population azali kofuta denrée oyo kaka ndenge amesana kofuta ba agent ya régie des eaux bango pe bazali koleka kokata mai epai ya population kaka ndenge bamesana kasi boni information ya malonga ezali ko circuler te na ba différentes communes ya ville ya Kinshasa soki otamboli okokuta population azali komituna mai ezali kobima te misusu bazali kobima na ba 2h 1h voire même 3h du matin pona kotoka mai soki olekisi wana otanisi tongo okosokola te okokende mosala te nzokande ba ebale minene etondi na République démocratique du Congo ba rivière ebele etondi na ville ya Kinshasa kasi likambo ya mai population azali komituna amilela epai ya nani bandeko ya régie des eaux tango nyonso problème ezali esengeli ko informer population atape bo informer kasi bisika ebele ezali kaka kobima te ba raison na yango vraiment ezali koyebana te bandeko ya régie des eaux bo respecter population oyo afutaka facture na ye na ndenge ya malamu a bénéficier pe na mai ya malamu po azala en bonne santé. Kilti ya ba finaliste ya complexe scolaire Mama Pemba et Salemaki na CAC ya Lembagar 1 kuna na commune ya Kisenso. Lokola ba épreuve ya hors session y examen d'état édition 2023-2024 et sengelaki ezala organisé mokolo ya lundi 6 mai 2024 talati na ba élèves nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu lokola ezalaka école ya Mosali na Nzambe évangéliste itinérant honorable Nerombungu ba élèves finaliste nyonso bakendaki na CAC Lembagar oyo ezwami na commune ya Kisenso pona ko bonza ba épreuve na bango epai ya nkolo bosimba ke culte d'action de grâce ya kafu ezalaki organisé kuna epai wapi ba élèves nyonso bazalaki présent bongo na mate ya pasteur Malonda alobelaki na mokanda na Isaïe chapitre 41 verset 8 à 10 epai wapi alobaki Nzambe alongola biso na confusion pe alongola biso na likambo etali confusion esengeli totambola na ye pe totosa mibeko na ye wana Isaïe chapitre 41 verset 8 à 10 epai wapi mosali na Nzambe atalisaki mateya oyo nyonso polele bosimba ke na même occasion ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba bakendaki na don ya 20 sacs ya ciment pamba te misala ezali kosalema kuna na paroisse CAC Lembagar epai wapi bango pe bapesi contribution na bango afin que Nzambe ayeba na kopambola bango nyonso elekaki vraiment kitoko ndenge pasteur Malonda ya CAC Lembagar na commune ya Kisenso alobi jusqu'à 10e verset. Dieu appelle Israël son serviteur. Nasima ya culte d'action de grâce oyo ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba bakendaki une de ti na école na bango na complexe scolaire Mama Pemba epai wapi honorable Nerombungu initiateur yemoko azalaki wana azwaki maloba pona ko conscientiser ba élèves finalistes nyonso ndenge bazali ko embrasser ba épreuve nyonso ya hors session tina session proprement dite ndenge nini esengeli bako se comporter pona réussite eza na ngambo na bango honorable Nerombungu atei bango bami pesa na mosala bami pesa na distraction te pamba te diplôme d'état ezali soukate kasi ezali ebandeli ya makambo mosusu bako kote université bako embrasser
vie professionnelle et sengeli bazala vraiment na ndenge moko ya malamu mateya ya honorable Nerombungu lokola papa malamu et sepelisaki ba élève finaliste nyonso oyo bazwaki elika à partir ya expérience oyo honorable Nerombungu akabolaki elongo na bango na sima ko swana ba élève finaliste honorable Nerombungu asalaki tour ya ba chantier ya complexe scolaire Mama Pemba pona kotala ndenge ni misala ezali kosala makuna pambate honorable Nerombungu alobaka éducation ezali cheval de bataille na ye esengeli makambo nyonso etambola na ndenge ya malamu na complexe scolaire Mama Pemba pona éducation ezala vraiment ya qualité kuna. Merci honorable Nerombungu na ndenge ozali ko penser na jeunesse pona ko pesa bango cadre kitoko lokola complexe scolaire Mama Pemba afin que batanga na ba bonne condition. Mama Pemba oye! Ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu ba clôturaki poso na bango kitoko lokola momesano na kiltu moko ya kafu héritier Mapindemi la dilandu azalaki kuna. Oh Jésus, tu es tellement bon. Ndenge kaka ezalaka lokola momesano na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu oyo ekambamaka epai ya yemoko honorable Nerombungu baklotiraki poso eleki c'est-à-dire vendredi 3 mai ndenge babandaka semaine na culte moko ya kafu elongo na ba personnel pe mokolo ya vendredi suka ya semaine basukisaka na ba élève pona mbala oyo elika kesa oyo azali moko ya ba enseignant yende ateyaki na mokanda na Apocalypse alobelaki mingi livre ya Apocalypse boye ndenge ebombami makambo ebele na kati ya livre bomo ya motope ezali lokola mabombami oyo ebombami kaka nzambe nde ayebaka eloko nini moto azana yango na motema na tina wana moto nyonso esengeli oyo eloko epesaki epasi mikolo eleki ayeba na kotourne page pamba te nzambe azali capable ya kochanger vie ya moko na moko bosimbaka culte d'action de grâce oyo ezalaki occasion moko kitoko ndenge kaka bamesana kosala complexe scolaire Mama Pemba ezali eloko ya fondation Nerombungu ye moko nango azali évangéliste itinérant ataka nzambe liboso na makambo na ye nyonso talati na ba réussite ezalaka tango nyonso na micro ya Info Lingala professeur Eli Kakesa expliqué tina ya culte oyo nazali personnel na complexe scolaire Mama Pemba na vision ya fondateur Nerombungu Fuma Banga Moyo lelo tozalaki na culte na biso ya action de grâce oyo tobandaka nango lelengi na ba personnel lelo vendredi nde tosukisaka na bana classe biso nyonso tout ensemble bongo tozalaki na présence ya Yawe na tonga lelo avant tobanda ba activité na biso ya journée na lisungia nzambe apemisaki to partager liloba na ye na livre ya Apocalypse chapitre 5 du 1er au 3e verset nde sika wapi tokendaki kolobela likambo etali ke bomo ya moto ezali lokola livre oyo ekobomba makambo na kati na yango libanda moto akokomona neti te me nzambe nde ayebi oyo ebombami na kati yango tala ntina tokendaki kolobela soki eza na makambo etungisaki biso lelo nzambe atourne page na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu ezalaka kaka makambo etali prière à part prière eloko moko te ezalaka liboso batiaka nzambe liboso lokola fondateur na yango évangéliste itinérant honorable Nerombungu azali mosali na nzambe ba personnel administratif ba enseignant pe ba élève nyonso bakota kaka na même rythme. Suite ya modernisation ya piste ya Luano na Lubumbashi, CAA a modifié horaire ya ba vol na ye na ba différentes villes ya République démocratique du Congo. Bobenga ye mfumu ya mapate ya RDC CAA King of King alula tellement ba client na ye akana kozala poste na bango pona kokubisa masolo sepelas na sepelas nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya vol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise ba client na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga ba professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours la semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et siliteo Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka
14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste bosi Mbappé boyebake depuis 1992 32 ans le lobo koka de service à peuple c'est à lundi sa régularité ponctualité sécurité bakisa confort pour ne pas voler sur totangi boko zoyango na bavion na ya mpifo Airbus A320 pe Airbus A330 nzambe ya bilengi Congo mobimbe si bandima yo bisengo ya fly CAA nkembo na nkembo leader pont oyo ezoko kabola quartier mapela na quartier na commune ya Masina eza ya kobeba makasi bona na reportage oyo héritier Mapindemi asaleli bandeko bavandi na commune ya Masina mwa pont oyo bozali komona toyebite soki tobenga yango vraiment pont yango ezali kosunga bandeko ya commune ya Masina na quartier 1 oyo bavandi kuna pe ko traverser ko kende na quartier 5 mapela c'est-à-dire bango nyonso balekaka kaka na nzela oyo bozali komona bongo mai ya ntsanga tango etondaka awa ezalaka likama pamba te mwa pont oyo bozali komona ezindaka na ndenge ya kosakana te yo kotraverse wapi soki mai ya ntsanga etondi okoleka nzela nini pont oyo batiela bango soki nani ayokelaka bango mawa ezali vraiment na se mai emataka likolo kutu yango ebungi bongo bandako ya nzinga ya rivière Nsanga awa ezalaka pasi pe mawa soki rivière oyo etindiki mai bandeko nyonso bavandi bisika oyo bakimaka botala bino moko bandako na bango ndenge komi ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te bango balobi esengeli ba autorité bayokela bango mawa pona kotombola pont oyo et traversé rivière Nsanga pe ezali ko kabola quartier 1 pe quartier 5 na commune ya Masina. En tout cas pour ebebi makasi pour eza ko beba transition itondi ndenge ezongo ndeka do sengi na ba député na biso bimi abong ça pour vraiment moi ezati poto eleki makasi. Abong c'est pour vraiment pour tout le capitaine biloko na biso ndeto ke na boutique na batela na biso na bandako. Apona pont oyo vraiment pont oyo etungisi batu ekimisi pe batu quartier mobimba oyo soto tamboli kuna ozomona bandako kaka ya pamba batu bazate bandako ebukana partout donc batu bazate donc mai toluki bakonzi vraiment bakonzi mais batala biso na pont oyo kobanda prince kuna ti oya kokoma na pont oyo donc baya ko kire biso mai oyo bafongola biso mai oyo na oyo etali bongo Kapela oyo kende sango na Kinshasa awa na ba République démocratique du Congo boko kanisa ki bakino kaka nde bayebela bilengi nango nzoka nde Luvunu tozali awa na province ya Mai-Ndombe mingi na territoire ya Kutu awa bayaya ba staffaka na ndenge ya defroite et bongo pene bozo wa staff connexion en direct de Kapela meka okanga ndenge babenga kango donc ndenge kaka boyebi Kapela ambiance oyo la kakuna ndule modèle ba fuku la kantabana ngulu avec pilipili ya 3000 na pointe banyangoleli yo litungulu pembeni yo kampimbo ya kosakana te bondi melangai ke soki oza awa okobosa na kin moko na misika fourmi obosa ne kin olandi bisengo kingo mwambe ya Kutu famille baleli ebele na Kinshasa boyo kasikoyo jento moto esala kantabana ngulu ndenge ya sololi staff nanga komo yango miko ukangama connexion en direct ni Kapela na Kisasa pour odami awa raisonnement nomba moko boulé Kapela na Kisasa saka togo jaka tabangulu to saka pe basoso ya Kisasa ba maboke pe yango ba tiji pe to salaka nyoso to sao ba salaka biso pe to salaka ngo togo jaka taba ngulu chaque jour to na somba ba balenye uta likolo to gorger a to bandaka 6h30 si 21h bakanga ikala biso pe to kati misala pene ba comédie pe bazalaka wana pour na ko joindre utile na agréable pour na ko sekisa population côté ozolia côté ozokongwenya bozwe lokoyo oh massa muto ça 10 ans na bolingo il faut moi des matchs na muto ça fait 10 ans na karaté il faut moi des matchs na ça 10 ans karaté ne muto na tambola ka pomba yo kiba na bete kiba yo ça mettre lemba bon muto ça 10 ans na bolingo ata ko papa mukola chimi feki il faut moi des matchs à papa
RDC za mboka ya diversité, mboka ya ambiance, soso pembe azanga mboka te, soki kaka ba province ezui ya moyen à travers projet ya 145 territoires, bato misusu bakokima Kinshasa, kasi ba comédien, kombo na yo nani? Comment on a mboka avec assez mais c'est ça ba comédien libula wetse banka zezina kutute mbana mama nanga fia mama nanga po awe banki na to soma mbo apo to banga mi binanda kumasokpa. Likama quartier Badara yango pe na commune ya Nsele ezali menacé makasi na likambo etali bongo érosion. Héritier Mapindemi apesi mini ba détail. Érosion eza kokoba se kokoba population azali konyo kwa manandenge ya kosakana te banda ku ezali kokoba kokende sans solution tozali awa na Badara na commune ya Nsele epai wapi ba tête ya érosion esi enyokola bango banda ku esi ekenda kasi population azali kokoba kobelela esikani ni secours ekoki kouta secours na bango ekoki kouta kaka epai ya ba autorité oyo bakoki kosunga bango enfin que ba érosion oyo ezala combattu ndenge baleli. Kwa problème ya érosion oyo to comprendre que ba bal ezala ka bien plat banda likoloti na se kaka mbula liboso kaka tomelaki yaki mbula te ezaki pe RT pendant 40 minutes atontolo mokabo érosion salami tokaki ba 4 heures baleki bien vers ba 5 heures érosion salama le tisco tozo comprendre l'érosion te so minde tozo salama biso moko population tozo meka ba renfort moko tozo kongola mbongo na quartier plutôt que social libulu ngomé tozo ba social ndé on se ba aide na bino bakonza mboka botal kamanzila o Badara eza commune moko munene. Tobanzi que phénomène érosion ezali vraiment fréquent dans la commune ebele ya ville ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo et pa wapi bandeko batonga bandaku na bango na pasi soki bazali tango nyonso kolela boye ezali kaka l'état asunga bango po ba perdre bandaku na bango te oyo bazwa yango na pasi. Et là, on dit que la carte journal, il y a peu de peuple et comme il souka. Merci à Nathalie Kaela Kapenda Oyo à Kumbela édition et pas à Zalaki assisté et pas à Micho Mabas si vous voyez ma caméra to Zalaki Bongo na Igor Tingi montage et si mamaki na Christian Kiangebe ni journal il y a peu de peuple info ngala ezara supervisé et pas à héritier Mapinde mes coordonnées par Stéphane Skande Bandeko Bout Kalamalab. Au revoir. Bobenga ye mfumu ya mapati ya RDC CAA King of King alula tellement bakliye na ye akana kozala poste na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya vol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise bakliye na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours et semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et silite oh Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste Bossi Mbappé Boebake depuis 1992 32 ans le long de service à peuple c'est à lundi sa régularité ponctualité sécurité bakisa confort Pona bavol nyoso totangi boko zwa yango na bavion na ye mpifo Airbus A320 pe Airbus A330 nzambe ya bilengi Kongo mobimba si bandima yo bisengo ya Fly CAA nkembo na nkembo leader.